Mbenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutanga place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Très heureuse à se présenter devant la poste Elisa Nabino pour la présenter le journal de Bolinga Ramingi info lingala journal ya peuple pour la peuple na on refond la basa on a biso pour la côté c'est le oyo Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azalaki na journée moko très chargée dans mon collège jeudi 30 mars 2023 à Fongola qui réunion ba ministre ya emploi pe travail ya Sadek pe a président qui réunion moko ya sécurité na primatine na din asona atalisian. Namo ya investiture Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé à la signature ya mémorandum d'entente aux eaux concernés programme ya pays travail ya 2021-2024 pe validation ya plan stratégique national ya couverture santé universelle ba des programmes aux eaux témoigner volonté ya gouvernement pe vision partagée ya partie prenante nyonso oyo ba placer l'homme pe emploi na centre ya politique macroéconomique pour na réduction ya pauvreté ya chômage pe ya sous-emploi ba effort concurrent ya atteinte ya ba objectif ya développement durable mandant ya République démocratique du Congo na tête ya SADC et sali placé sous thématique oyo ko promouvoir industrialisation ya billet ya agro-industrie pe ya valorisation ya ba minéraux pe ba chaîne ya valeur régionale pour la croissance économique pe résiliente bosengeli koyeba ke Premier ministre a rassuré na ba état membre ya SADC que gouvernement ya SADC ezako aménager ba effort ya makasi pour na ko s'inscrire complètement et longo na ba priorité oyo ekozala retenir na misala oyo ekozala mérité ya co-contribuer de manière significative ya réalisation ya agenda ya travail pour na cadre ya coopération stratégique régionale ya emploi bosimba ke Premier ministre ya ba warrior atalisaki na discours na ye na regard ya volonté na ye ya ko renforcer intégration pe développement économique ya région gouvernement na ye ezo demeurer très attentif na ba proposition ya secteur ya emploi ya travail pe ya prévoyance sociale pour na ba réforme ezala réaliser na priorité bosengeli koyeba ke Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a ko jouer pleine partition na ba effort ya coordination entre ba intervention ya pays pe o ya communauté régionale kaka le même jeudi 30 mars wana bosimba ke Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui réunion moko ya sécurité et pa yuapi bato ba participa ki ezala ki vice premier ministre ya intérieur ya sécurité ya ba faire coutumière Peter Kazadi Kankonde vice premier ministre ministre ya défense nationale pe ya ba ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo ministre d'état na charge ya justice Rose Mutombo ministre ya ba affaires sociales pe action humanitaire pe ba officier supérieur ya police nationale congolaise ya ba FRDC pe ba responsable ya ba service
service ya sécurité bosimba ke tomona ki pe présence ya ba membre ya commission défense pe sécurité ya assemblée nationale selon vice-premier ministre na charge ya intérieur pe sécurité atalisaki boye liboso ya bapandisango ndenge ezalaki question mpona premier ministre ya koprésente na assistance certain nombre ya bainformation ya bakotia na disposition ya badéputés nationaux membre ya commission défense pe sécurité ya assemblée nationale bosimba ke réunion oyo ezali réunion ya liboso ya sécurité epai wapi bade vice-premier ministre ya sika oyo bazalaki installé na 24 heures oyo après cérémonie ya remise et reprise na ba prédécesseur na bango. Tosikila kaka na primature apona kosinele bino que premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na occasion ya clôture ya mois de la femme a communiqué jeudi 30 mars na primature na pourquoi na ba mama ya primature mingi penza na kabine ya mosane na dina sona atalisian eyindeki mabe epai ya bamama nyonso tu ya primature tomonaki bongo conseillère ya genre ya cabinet ya premier ministre madame Lila pe coordonnatrice ya cellule genre ya primature madame Sika Bernat oyo tour à tour basaluaki engagement ya chef ya gouvernement na lite oyo azali kosala pona égalité ya ba homme pe ba femme pe pona prise en compte ya aspect genre ya composition ya équipe gouvernementale na ye pe na propre cabinet na ye pona basi premier ministre azako constitué bras droit ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo eyebani kaza champion na masculinité positive pamba te azako aménager ba effort ya makasi pona ko matérialiser vision na ye na oyo etali question ya respect ya ba droit des femmes na kati ya ba institution publique ezwaki maloba premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo akotaki na jembala moko kuna arandaki vibrant hommage na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo champion ya masculinité positive oyo azako mélanger ba effort ya makasi pona application ya article 14 ya constitution oyo eza consacré na ba principe ya parité homme pe femme zalaki célébré na mokili mobimba na mama na likambo pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes journée internationale ya ba droit ya femme pour na année 2023 ezalaki commémoré na République démocratique du Congo na sous-thème oyo éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Bosengeli koyeba ke premier ministre a salué ki pe teni moko important ya atelier na intention ya basi ya primature atelier ango eza ko cadrer na thème ya année notamment éducation numérique égalitaire. Bosengeli koyeba ke importante activité oyo ezalaki sanctionné na échange ya bakado entre premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na basi nyonso ya primature soirée yango esukaki na cocktail oyo baliaki elongo na bamama pe ezalaki agrémenté na orchestre ya basi. Totika bongo masolo ya primature apona koyesa bino que double cérémonie à remise et reprise et selemaki na mokolo ya jeudi 30 mars na ministère ya intégration régionale pe ministère ya tourisme pona excellence mwana mboka Didier Mazenga mokanzu témoin événement Michael Prestote. Décor ezalaki déjà planté kitoko avec animation tout flamme ya ba mama Fazulu. Un temps excellence Didier Mazenga Mukanzu akoma na kati ba membre nyonso bazalaki kozela les deux ministres entrant et sortant intégration régionale. Cérémonie bandakate bandi signature ya ba signataire entre le ministre d'État entrant et intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi pe ministre sortant excellence Didier Mazenga Mukanzu esalema échange na ngwe landamaki
pe Didier Mazenga Mukanzu atikeli mokitani na ye ebonga kitoko sima kosala mosala ekuba pe elenda na kati ya ministère oyo na mokili pe mingi na région oyo lelo faire rayonner ministère yango na ndenga kosakana te. Photo de famille elandamaki mpona koimmortaliser moment oyo. Pas de temps mort. Excellence Didier Mazenga Mukanzu akitaki mbala moko na ministère ya tourisme oyo désormais kokumbela yenda awa pendenge moko signature ya ba signataire elongo na ministre sortant Modéron Timba esalemaki kitoko suivi na échange ya ba signataire pe ya kotikela ye bonga. Kasi avant yango Modéron Timba arekonektaki mosala kitoko oyo Didier Mazenga Mukanzu asali esika azalaki na intégration régionale sango nango alobaki ekendaki mosika makasi na ndenga kosakana te andimi ete akokumbela ministère oyo etikeli ye kitoko. Didier Mazenga Mukanzu mpe na tour na ye afelicitaki prédécesseur na ye mpona mosala oyo asali akani komema yango lisusu likolo mpona kovendre kitoko image de la République démocratique du Congo sima ya koremercier président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona confiance oyo azongiseli ye lisusu pe premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Modéron Timba oyo azalaki ministre ya tourisme oyo abimi lelo na mosala oyo asali ngai nakokoba kocontinue oyo mosala oyo asali wana na kati ya ministère et surtout koteka image ya mboka na biso Congo na kati ya ministère ya tourisme. Nzambe apesa biso makasi mayele lisusu pour que to continuer ko accompagner président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali na vision pona mboka na ye Congo et population na ye. Nyonso bandaki bien peswaki kitoko moka koswa na moto bazobenga désormais les triple brassards qui salu na toile kutuba na nima. Dans son CNI, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante TCN a beaucoup si Mwanamboka Didi Manara a échangé avec le mercredi 29 mars 2023 et l'équipe de délégation Yaba Eli à Nord Kivu Oyoba qui pour s'assurer que ba évolution est bien éléments opérationnel 3 les éléments de la province Nabango les éléments consacrés na occupation Yaba à groupes armés rebelles ndenge c'est maintenant scandé à Talisian. Paul Moindo, rapporteur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante, directeur du cabinet Chiyoyo, Joseph Senda, directeur de l'opération na Bango Nyonso, Bazwa qui part, na échange Oyo, président ya Kokis ya député ya Nord Kivu, Amisi, Isingowa, Mwanza, Asalaki restitution, na Koloba Oyo, ezali obligation pour na Bango, na qualité ya représentant ya peuple, baye bana ko assurer évolution ya processus topé ya parti ya Mboka. Oyo boyebike na 2023 ezali bongo année électorale abi baye pona kosasire na qualité na bango ya baeli baye ba évolution ya processus surtout que na province ya Nord Kivu bazali na particularité na ndenge territoire ya Masisi Rutshuru ezali occupé eteni moko ya baelema ya M23 na territoire ya Beni bazali pe na ba groupes armés kutu misusu bakomi proche ya ville ya Goma na territoire ya Niragongo eteni mususu ezali occupé ezali bongo na makambo oyo etindaki bango baeba na kopusa na penepene ya seni pona koyeba évolution ya processus électoral na niveau ya ba base bazali koza ba plainte ya ndenge na ndenge problème ya ba machine ba difficulté pona ko accéder na ba centre mususu ya enrôlement zwa pe ba pratique ya monnayage oyo esengeli esila wana maloba ya Amisi Isingoma Mwanza porte-parole ya Kokis ya ba député ya Nord Kivu bazali ko féliciter population ya Nord Kivu oyo tina stade oyo ba répondre un exercice civique pour participer à l'échéance électorale en décembre 2023. Deuxième réunion ya comité conjoint ya coordination ya solide de Nalisungi ya Jikana oyo etali projet ya renforcement ya ba capacité na NPP et c'est le maki jeudi 30 mars na Sales Sadaka Agata na NPP ndenge etali kayela kapena a pesibiso ba précision. Deuxième réunion ya comité conjoint ya coordination solide 2 en partenariat na Zika Chies na Oetali projet ya renforcement ya ba capacité pour na ba agent ya Institut national de préparation professionnelle INPP na Mokuse et les kana kibongo kitoko na présence ya délégation ya Zika siège
PCA INPP Jean-Marie Lukulasi, DGA INPP Godefroy Stanislas Chimanga, DGA INPP Patrick Kayembe, Naba partenaire Nyos o bazalaki présent, Naba invité. Nyos et Bandaki Bongo na mou et bienvenue. Présentation à ba membre ya Jika siège au bazali ba partenaire au bâti Nyos en place pour na couper sa formation professionnelle. Présentation et Salema qui est pas directeur technique pe gérant et projet monsieur Paul Kongolo. Oyo apesa ki lisusu ba explication na o etali deuxième réunion ya comité conjoint ya coordination ya projet solide 2 et koma kitu ya monsieur Michi Tungu Chibutani oyo azali bongo chef ya projet asala ki présentation ya ba résultats et ba activités réalisées na période ya liboso pe ya solide phase 2 a expliqué ki but ya projet oyo ezali pour na INPP ya kopé sa formation moko ya qualité basée na ba besoin ya industrie pour bazala bongo autonome na o etali entité de base bosimba ke masolo ya formation oyo ezali ko concerner mongo 4 directions pour le pilote, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimai, Katinayango, 9 entités, Nakoki Kotanga, Mbandaka, Congo Central Matadi, Congo Central Boma, Ituri, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Mbujimai, Kinshasa. Période de coopération à projet Oyo ezali bongo ya 4 ans, c'est-à-dire depuis février 2022 tina 2026. Monsieur Chirikina Nakara, chef ya délégation ya Jika siège, azwaki maloba pona ko encourager ba membre ya CGF o bazali na 9 dipro ya kosala nyonso malamu po ba renforcer ba capacité na bango. Et koma ki tour ya jeu ya questions et réponses. Wapi paye mutuna etonamaki na o etali ba province mususu pe lisusu mission ya solide 2. Wapi paye déjà adjoint ya INPP a précisé que na première phase ezalaki bongo ya kolukana ba partenaire pe solide 2 ezali pona ko former mission principale base à la bongo autonome base à la paix capable na formation oyo bazui représentant résident ya Jika RDC apesa ki ba précision na o etali formation et koma ki tout ya signature ya procès verbal ya discussion ya mission ya Jika siège oyo elekana ki bongo kitoko na applaudissement ya ba participants nyonso. Directeur général ya INPP Godefroy Stanislas Chimanga a expliqué ki na o etali discipline surtout pona ye discipline de esalaka ke formation bongo ezala bongo kitoko pe ayebisi na bango lisusu batia intelligence pour ba maintenir cap. Souci majeur eza bongo formation na bango ezala bongo ya qualité. Azanga kite pe ko encourager ba partenaire pour la continuité ya projet pe souci bazali na yango pour l'entreprise ya INPP pour la kosukisa milulu photo ya famille de extensionnaki activité oyo. Tout y a dans la masolo INPP pour la continuer bino que ba ministre ya travail emploi pe prévoyance sociale membre ya SADC ya ba visita ki na mokolo ya vendredi 31 mars 2023 ba installation INPP une fois de plus Nathalie Kaila Kapena. Bakumbama qui est pas ministre ya travail, emploi et prévoyance sociale, Madame Claudine Ndouzi Kembe, délégation ya ministre ba travail, membre ya SADC, bakitaki awa na ba installation provinciale ya INPP Kinshasa, Masolo et bandaki na mo ya bienvenue ya directeur général ya INPP Godefroy Stanislas Chimanga, a expliqué ki na ba invité na bango depuis création ya INPP et Salema depuis 1964 ti lelo ba service oyo ba pesaka formation awa na INPP après délégation ya ba ministre ya travail emploi et prévoyance sociale basala ki visite guidée na ba atelier babandaki nanu na atelier ya mécanique awa basala ka ba soudage ajustage menuiserie en aluminium fabrication ya ba machine ya industrie pe réparation ya ba machine ya ndenge na ndenge bakendaki lisusu na motonisation na service oyo baye kolaka nyonso o ezali automobile awa pe lisusu basalaka apprentissage ya électricité délégation oyo ya ministre ba prévoyance sociale bakendaki kosukisa visite na bango na salle ya froid pe climatisation
cotisation awa pe bazwa ki ba explication ya ndenge na ndenge na suka ya visite DG ya INPP Godefroid Stanislas Chimanga apesi ba précision. Ba ministre bakutanaki batalaki makambo ebele oyo etali kobongisa misala na bamboka na biso na ba pays na biso nyonso oyo eza na SADC. Bongo na suka ya lisangana bakanisaki lokola bayokaki que awa na Congo toza na expérience na kati ya bopesi bana mayele mpona bayeba kosala misala to kokolisa mayele ya basali oyo baza deja na kati ya misala balobaki baya kotala batali mpe tokanisi ke ndenge bayebisi biso basepeli mpe ekosalisa biso tomeka kosalisa baoyo baza nano na ba-instrument ya boye te na mboka na bango mpe kokoba na boyokani na kati na biso bapays ya SADC. Namasolo mususu bosiyako simete Ligue nationale de femmes ya courant de démocrates rénovateurs CEDA na mokuse baclotiraki mois de la femme na bango na priya oyo esalemaki bongo pona ko soutenir ba femme oyo bazali bongo victime na ba violence sexuelle oyo ezali bongo koselema na est ya République démocratique du Congo. Sengo senga ete priya yango esalemaki bongo na paroisse ya Notre-Dame de Fatima ezombo na commune ya Gomendenge. Christian Kengebeni apesi une ba précision. Kandingi alobaki na ouverture ya activité ya mois de la femme Maman Dorothée Kakolongo et présidente ya Ligue de femmes ya CEDER courant de démocrates rénovateurs parti cher ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa atanko de pointe ya ma warrior Maman Dorothée Kakolongo azalaki ye mokote elongo na équipe na ye ba membre ya CEDER clôture ya mois de la femme balekisaki yango kitoko na messe o basalaki en mémoire ya ba victime ya est ba maman ba jeune fille au bazali visé na guerre o ezali kosalema na est na paroisse Fatima na commune ya Gombe messe ezalaki dit na quelques cadres ya parti cher ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa na maloba na ye na Omeli Abbé Oscar Mabelo alobelaki na o etali gratitude pona ye ba maman esengeli bazala ingraté ba pesa nyonso na maboko ya Nzambe asengaki na ba maman bazala na motema munene face ya ba responsabilité na bango occasion pona ba membre nyonso ya CEDER oyo bazalaki na messe pona kosambela pona mboka bazanga kite kota accent sur ba femme pe ba jeune fille oyo bazali bongo victime na est bazali bongo marginalisé na ba M23 oyo bazali soutenu na Rwanda totali malamu na histoire sainte ce qui Eva bebisaki Marie abongisi eh bien elinko bate mwasi azakaka na importance monene na bomo ina biso pe message nga na opesa na mama Dorothée ezali a éduquer ba mama pote ba yeba musala ya mama eze musala bobe ya kobota mwana te ezali musala ya kobokola ye ezali obele musala ya kobota moto te ezali pe musala ya kobota ekolo alors ba botela biso ekolo ya sika ekolo ya bondeko ekolo ya boboto ekolo ya boyokani ekolo ya bosembo ekolo ya bonsomi Simbake activité oyo en faveur ya mwasi ya République démocratique du Congo na nzela ya Ligue de femmes ya CEDER parti cher ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa atanko de pointe ya ma warrior elekanaki bongo kitoko bakani kosala ba activité ya boye ti na ba province boyende Longonia clôturer mois de la femme en beauté bosio ko ba été fondation Pamaraba organiser ki cérémonie moko ya kafu pona ko sensibiliser ba maman nyonso ya République démocratique du Congo bosio ko simba été milulu yango selema ki bongo na salle consolata na paroisse Saint Mukasa na commune ya Ngale Maritime Apindemi reportage
Fondation Pamara Mpimpa, oyo ekambamaka na ye moko, Maître Pamara Mpimpa, bango ba clôturaki mois de la femme na ndenge ya kitoko, salle consolata na paroisse Saint-Mukasa na Lukunga na commune ya Ngaliema, nde eyambaki milulu oyo Fondation Pamara, bango ba sepelisaki ba mama na ndenge ya kosakana te. Maître Pamara Mpimpa azwaki maloba pona kosenga na bandeko basi prendre en charge, base ba responsabilité na bango. Milulu elekaki vraiment kitoko, ba invité ebele bazalaki lokola chargé à communication pe mobilisation ya Asbel Banama oyo ekambamaka na honorable Dede Mopasa. Maître Pamara Mpimpa yepe aza membre kuna bazalaki pe wana tomonaki pe présence ya professeur Michel Bongongo oyo azalaka ministre d'état ya budget pe ya fonction publique. Boye ba mama bazwaki ba cadeau ya maputa ndenge kaka bozali komona bilili plus de 1000 mama mobimba bazwaki ba cadeau na maboko ya yemoko numéro 1 ya Fondation Pamara Mpimpa yemoko Maître Pamara Mpimpa et sengo ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge Maître Pamara Mpimpa atalisi pe expliquer tune ya milulu oyo. Quand vous voyez les signes dans la famille, ma mage qui m'a fait la étoile, et ça étoile qui m'a fait ma mage pays. Ma mage m'a fait nani, ma mage m'a fait l'esprit averti. Dans les rues de Kinshasa, et ça dit dans le bateau et au sosola, il y a un lorsque vous voyez dans votre milieu régulier des grands professeurs, des hommes d'État, c'est un signe qui montre que ce que nous faisons est vrai. Bosimba ke ba mama ba clôturer mwana bango kitoko elongona Fondation Pamara Mpimpa oyo Maître Pamara Mpimpa azali kokamba batu nyonso bazana sima na ye pe basepeli. La maçonnerie religion bosé ko simba église Nouvelle Jérusalem na bokamami ya pasteur Claude Mombwe Souba clôtura qui mois de la femme na culte moko en faveur ya ba mama nyonso en République démocratique du Congo. Sima na bango héritier Mapinde. Église Nouvelle Jérusalem, oyo ekambamaka epaya révérend pasteur Claude Mombwisi, ba clôturaki mois de la femme kitoko na siège église na bango oyo ezwami na Kinkole na avenue Kambanyoka na commune Ansele epai wapi culte moko ya kafu en faveur ya basi elekaki modération esimbamaki na mama Clémentine Mombwisi bongo après ba témoignage ya ndenge na ndenge ezalaki au rendez-vous bana nzambe batatolaki bolamu oyo nzambe asali pona bango ba chant ba cantique pe adoration ezalaki bongo na sima prédication esimbamaki epai ya pasteur Claude Mombwisi ye ateaki bongo na thème ya une femme de valeur et la couronne de son mari tope mwasi ya lokumu azali motole ya mobali na ye atiraki yango na 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 10 walobi mwasi apesa mobali na ye valeur yango nde ememaka mapamboli na kati ya ndako surtout tango mwasi azali kobanga nzambe wana nde ezali vraiment clé ya réussite kati na libota pe message na ye ezalaki capté 5 sur 5 pambate ba mama batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te bosimbaki na même occasion pasteur Claude Mombwisi a présentaki pe nouveau comité oyo bakokamba ba mama na kati ya communauté Nouvelle Jérusalem kuna penza na église na bango oyo ezwami na Kinkole boye assemblelaki bango po na kosenga nzambe a accompagner bango na mission epesameli bango bongo na suka ya culte présidente ba mama ya sika rythme putu atalisaki esengo na ye appel na nzambe baboya raté lokwa nzamba asalinga lelo ngolu atianga na kati ya comité donc naza présidente en tout cas na pesika nzambe merci na toni sami na esengo po eza musala ya mutu tende nazo sala mais eza musala ya nzambe po na se awa biso eza ka nzambe nde mutatinda biso pe ya mutu ya tolinga to salela nzambe po lobi toza bokonza likolo bosimba ke ba mama ya église Nouvelle Jérusalem ba clôturer moi na bango vraiment en beauté nyonso eleki kitoko na losambo pe bazima pamboli na nzela ya mosali na ye Claude Mombwisi oyo azali kokumbela masolo na communauté Nouvelle Jérusalem. La carte de 31 société d'aviation si a été composé de fonctionnaires ba la rédaction folinga le mécanisme qui représenter bino ba carte ya pe ba directeur aux élèves constitué compagnie africaine d'aviation si a na mokusi na mboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te
lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke adagio nza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga pe kovandisa ndako pe azali koveye na croissance ya ndako oyo ezali bongo CAA. Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga. Ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo. Nakotaki CAA na 2010 mais ba engaganga na 2011 tolo banazali na 11 ans et demi na CAA, donc 12e année na yango. Na bandaki na CAA neti agent comptoir. Après wana na yeko comme agent call center et puis ba konzi ba yeko ba non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi. Na zongi agent comptoir, agent check-in et puis na performance ba yeko matsangai na yeko comme chef comptoir. Musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini? Chef comptoir oza misala ebele. Il faut qu'on vérifie ba vol, est-ce que vol oyo kozala, vol oyo kozala te, air ya vol, est-ce que vous avez combien de passagers, checking irubanda air nini. Donc les années ozala musala ko sunga batu, ko sunga ba agent, na ko sunga pe compagnie. En fait, je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko nazaneti nazo représenter compagnie. Pour ngani naza en contact na ba client, alors il faut vraiment nazala ernion soana pour na koyeba client sokaza na problème sokaza na mbeba il faut ko sungaye ndenge nyoko ki ko lakisaye ezamba misusu baya kayebi na ko voyager te il faut sungaye ou lakisaye comment il doit s'y prendre wapi ya ko bandila wapi ya ko sukela. 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali ko pesa lokola likanisi pe constant nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas boko évoluer bien. Toyebi ba compagnie belé ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwaka musala na bango sérieux te. Nous malgré to les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozaka ko voler na avion amike o babengi ba Fokker 50. Mais avec les bakonzi autres qui na bango bakoka qui ko maintenir aviation et puis programme il y a vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka une année 2 ans tous autres travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi osala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo desali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer toujours ko investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala la bongo leader na mapata ya RDC mokako soa na CAA ming penza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA vous êtes trop amouriste de la RDC et des Congolais. Tozali na communiqué écologique moko pour la lecture na yango. Famille Makumule, Dr Stéphanas Kande, bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso, liwa ya mwana na bango Makumule Bombo ya JR oyo akufaki depuis dimanche 19 mars 2023 na hôpital privé ya ville ya Kinshasa, sima ya bokono ya tango molai. Programme ya matanga ezali boyi samedi 1er avril 2023 veillée mortuaire ekosalema na salle Le Vainqueur oyo ezwami na Lemba terminus. Référence bar température 40 Mosika Tena hôpital Saint-Gabriel na Lemba. Arrêt Lemba terminus.
dimanche 2 avril 2023 na ngonga ya 10h30 nde nzoto ya Mowei ekobima na morgue ya hôpital général ya référence mère et enfant na commune ya Ngaba ex Bobila Dawa. Recueillement kolandisama na enterrement na cimetière ya Kinkole nouvelle cité. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Makumole Bomboya JR. Journée bino bolingaka mingi ya folinga la journée pepe pour la pepe comme na soka ba monter surtout votre pesa. Merci mingi na Pichuma sur za ki bona sima caméra montage sima bon na Christian Kangebele aussi ko ba ete journée eza ki superviser na yemo ko héritier ma pinde mbande to kuta mikolezeli ko ya au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.